Mbote na bino nyonso balanti ya chaîne na biso o elandamaka mingi Cléboa original ya yemoko le grand prêtre César Ngadi lelo wana tozwa mitoye lisusu liboso na bino pona kolobela bino nyonso ezoleka donc sur actualité ce qui se passe dans notre pays la RDC na plateau na ngai nazanga moko te. Je suis avec un grand homme au beaucoup découvrir Kalamingité. Azapé membre ya parti cher moko ya mboka na biso au boko ye banko Kalamingité. Bonjour monsieur. Bonjour maman Neftali. Bonne santé. Santé za malamu ndingo monyango. Bandeko na biso balandaka mingi chaîne na biso parce que chaîne na biso elandamaka trop surtout na mboka libanda baza na posa bayeba kombo na onani osalaka nini puis oza nani oza na parti nini bien que ozolakisa déjà que place oza bayoka yo moko oyebisa bango. Merci beaucoup pour na motuna na yo nabengami na kombo ya Pierre Lwabeya ebele ba combattant. Mais nalinga kobenga isusu ba combattant parce que tous a déjà parti au pouvoir. Nalinga isusu kobenga bande ko na biso te ba combattant. Naza elenge nabenga mina kombo ya Pierre Lwabeya Njila. Ebele babenga kanga RFI. Na yango na bandi politique mwana moke. Depuis 90, je déjà dans le monde politique. Dans 90, je suis majeur, je adhéré officiellement dans le parti IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Dans Bitumbo Tosali, depuis le parti IDPS, depuis 90, je suis dans le lobby. Tina moya lelo ezalai parcours moko molai mais na ozalempe bref na parcours onga na sali naza parvenu te na kati ya IDPS na bandi na sous-cellule comme président sous-cellulaire na yeko mata lisusu na komaki président cellulaire ya cellule Nzuzu Mbombo awa na Masina. Tant na longwe na cellule na komaki président premier vice-président sectionnaire na Masina a na Kisasa. Tant na longwe niveau wana na komaki siko sur décision ya fait président Etienne Tshisekedi na komaki moko na administration ya parti chargé ya maintenance na kati ya parti na biso IDPS. Lelo, en ce moment où nous parlons, na bitumbo bisotolité d'une façon non violente depuis année on a depuis 90 nandenge toyeko accéder na ngwende. Eloko nini oye marqué ngai naza fier mingi parce que tout au long il y a parcours politique na ngai nazalaki kaka constant na lutte que un jour l'IDPS toko accéder na pouvoir. Eloko e marqué nga mingi o naza fier lelo en 2005 je me rappelle tosalaki manifestation moko ya monene parce que eloko na lingi koloba pona lakisa bandeko na biso baye mikolo bayebi te esika force du progrès et Outaki. Combo et force du progrès et Outaki. Je suis parmi de ceux au Basala qui était et le Koana Lelo fait Etienne Tshisekedi appelé sa combo ya force du progrès et Outaki wapi. Le 7 janvier 2005, ils allaient un certain vendredi. Malou Malou, que son âme repose en paix, président Seni. À Salaki déclaration selon laquelle Bazako reporter élection.
biso to télémaki to lobaki pas question élection bakoki ko reporter en côté parce que tozalaki pendant période de transition après accord il y a Afrique du Sud tant toki yango bongo biso to sepelaki te to longwe wana les mêmes jours les 7 toke kokutana na mokonzi na biso fait Etienne Tshisekedi tango tokutani na ye toyebisi ye boye papa Etienne Tshisekedi malumalu alingi ko reporter élection pour esalama te parce que tozalaki pendant transition pour te préparer les vraies élections président ayebisaki biso boye nalingi bosala manifestation moko de grande envergure eyokana wana ezalaki le 7 ntango tolongwe tokomi le 10 janvier 2005 na tongo tosorganize baparlementaire debout eza ndenge eza lelo te wana parce qu'actuellement il y a beaucoup de parlements debout bato baye lelo les opportunistes parce que tozi pouvoir tosalaki manifestation moko réussite ezalaki totale ntango toréussir toparalyse ville ya Kinshasa nde président Etienne Tshisekedi aya alobi kobengisa conférence de presse le 14 janvier ntango abengisi conférence de presse nde alobi ke bato nyonso oyo bamanifestaki le 10 janvier bango nyonso tobengi bango force du progrès nde esika kombo ya force du progrès eutaki mais eloko epesanga esengo makasi na lutte oyo parce que je suis parmi ya ba oyo basalaki ete manifestation ezala réussite totale na président kobimisa kombo ya force du progrès. Merci beaucoup, manifestation réussie en plus. Bobimisi kombo ya sika force du progrès. Alors papa Pierre Loabeya, boni IDPS, actualité IDPS est le comment mikolo. Oui, na IDPS toza malamu. Parce que toza parti au pouvoir. Oyebi parti au pouvoir toza poto yeba lolenge nini ya ko conserver pouvoir yango. Maman Nefteli na ko rappeler au moke parce que mutuno tuninga eza ya pamba te. Mokolo ya jeudi le 12 mars mon groupe kaka ya ba membre ya parti basalaki mwa mobulu kendeki na permanence kobwaka ba molotov okembangu makasi po question na pezali okembangu vraiment mais succinctement nakoki koloba ete parti eza malamu oui bandeko balandi pour sentir que papa Pierre aza vraiment membre ya parti cher ya président Félix Antoine Tshisekedi na RDC. Alors papa Pierre, IDPS c'est aussi 38 ans. Vous faites 38 ans depuis IDPS c'est aussi 38 ans. Ndenge tout le monde tobanda komona IDPS ya papa na biso Etienne ape manakimia lisusu na IDPS lelo on dirait changement moko ekota donc IDPS ya Etienne na IDPS ya Félix au hasard président na biso eza vraiment différent pour nani te ndeko mama Neftali nako koloba te kaka différence parce que biso toza bana na ye toza mbuma ya fait Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix. Papa tango azalaki na bomoi asali mission na ye oyo il fallait asala parce que je me rappelle le 31 octobre 2013 eza sous forme ya testament o papa Etienne Tshisekedi atikelaki biso makambo be misato. Je précise bien le 31 octobre 2013 na permanence atikelaki biso makambo be misato. Likambo liboso atikelaki biso bolingo ou bien l'amour. O amibale atikelaki biso la tolérance. O amisatu atikelaki biso la justice.
bozala nango te na katota maluba nyonso wana otangi na UDPS lelo vraiment tomonaka yango te boza na justice te boza na bolingo te surtout question mpe koya par rapport à amour papa ye moko atikela bino na kati ya UDPS yango naza kokoma wana mama Neftali na kodécortiquer bapoint nyonso pourquoi na évoqué bapoint misato mokonzi na biso Etienne Tshisekedi atikela biso parce que yango nde alobaki botikela yango ata mokolo na kozala te bo appliquer makambo oyo wana tozalaki na pouvoir te fait Etienne Tshisekedi atiki biso le 1er février 2017 nde nzambe azwaki molimo na ye une année après toke maponami nde toye toponi son excellence Félix Antoine Tshisekedi tobimisi ye président de la République élu démocratiquement 2019 a prêté serment un certain le 24 janvier 2019 son excellence Félix Antoine Tshisekedi a prêté serment tobandi musala maman Neftali mandat premier mandat est à 5 ans et à une année et à 2 ans 3 ans 4 ans mais 5 ans tisikoyo mandat tokomi nango na suka te mais bandeko na biso mosusu na kati ya parti batelemi oh non biso toza kozwa misala te oh président azwi kaka bakamarade na ye azwi kaka bandeko na ye atie na mosala bato kote wana basali mauvaise lecture nga lolenge naza awa nazwi ndana mosala te mais naza na kati ya parti je suis mieux placé ndenge toza koloba boye mais nayebi moment nini oyo ta makambo ekovanda malamu tokozwa misala oyo bango baza koloba lelo toza na quelques ministres oyo ya parti na biso nde bazwa bato nyonso batia bango na cabinet est-ce que bakokoka il y a toute une procédure sur le plan administratif pour na kozwa bato na mosala lelo mama Neftali naza ko rappeler yo eloko moko l'IDPS asali coup d'état te l'IDPS asali rébellion te protokoma na ngwende l'IDPS a accédé au pouvoir par la voie ya maponani élection maintenant il faut tolanda ordre lolenge ezali soki tosalaki rébellion tonge tolobake non toutes les entreprises il y a l'état tobandi kopona yo cadre songolo ya kovanda yo cadre songolo ya kovanda tonge tosalango maintenant lelo il faut tolanda ba voie normale combien de personnes au basé baké déjà retraite pour bazwa ba combattant ya IDPS ba placer bango wana non terme wana na inga kolo bango te combattant parce que lelo si je répète c'est par rapport ya ndenge to misanaki parce que lelo toza déjà parti au pouvoir et maintenant na situation lolenge ezali nde un groupe ya bandeko na biso baye kosala mobulu mokolo ya jeudi le 12 mars ebi mobulu esalamaki batumbaki bapine na permanence na biso secrétaire national en charge ya sécurité azalaki brûlé na molotov na quelques membres parti bazalaki brûlé mais bon se retrouver te non eza problème pour na minute otoza mutu nyonso po ba militant tokende kaka directement parce que côté déjà na question nanga bien que na tunaki yango te ba militant ya UDPS balobi ke bango nde batiaki bakonzi so bango bavotaka te bango balinga base retrouver na place yante alors bino boleki bokomi kotia bandeko na bino bandeko na mosuku bauti na bon disons na baprovince quoi bauti na baprovince
directement outi province aye au PC poste et puis bateau bazala qui a ba jeune oh ba betama misusu bazoka babunda donc balita pour que aujourd'hui président Tshisekedi même a se retrouver na place au hasard et puis bande comme ça de pes ba komi ba cadre minene na mboka na biso pour na ba militant IDPS alors pour satisfaire bango baza satisfait yango baza ko revendiquer contre ba droit na bango o bino moko bolaka bango. Oui maman, merci beaucoup pour na motuna na yo nakoya no la oboye ngai IDPS nakoti yango lelo te na ebande na ota mpe kolakisa yo na bandi lelo te ndenge oza omona nga je suis parmi ba parlementaires debout o balite makasi na kati ya parti oyo je suis mieux placé ndenge naza koloba na oboye je suis chargé de mission ya secrétaire général Augustin Kabouya nazo travailler nulle part naza na kati ya parti naza pressé te parce que bato mosusu bakokanisa te ke non ndenge naza na secrétaire l'actuel secrétaire général aza kofuta biso non nakoki kotelema mpe korevendiquer parce que nga lolenge naza boye nakoti bakasho nyonso nasali prison nakota de miap bakasho ya mike mike n'en parlons pas bao majorité baza koloba lelo eza bato ebelo bazo loba lelo ce sont des parvenus aux monde ba osala ba réclamation nga combattant ba o ba na lité ils viennent à peine d'arriver parce que tokoti na pouvoir parce que je me rappelle même à l'époque quand on a za koteya na parlement na nga kuna na ACP na ville bato ebele babande ko seka biso yango bino bokende misala te bozaka ka awa bozolo baloba kaka les mêmes personnes lelo nde baye ko adhérer na IDPS kaka bango moko lelo nde baye ote bapesa biso ba poste baye ka pona poste non nga exemple na ngai je ne suis pas pressé ezate ko moninga na zala mutuka awa je suis piéton mais je suis mieux placé na za pressé te pourquoi na koko revendiquer te au contraire moi c'est la personne la mieux placée on a quoi revendiquer. Même l'actuel président, son excellence Félix Antoine, Ayebinga, non, Pierre Loabé parle. Mais je ne suis pas pressé. Majorité de bateaux, moi, ce sont des parvenus bateaux, lelo. Mais et là, dans tout cela, même façon qu'on revendique, il faut que l'on ait procédure normale. Ce n'est pas par la violence. Yango monaki na pesa kiyo makambo misa na repela kiyo makambo misa o mokonzi na biso fait éteindre ce qui d'atikela ki biso. L'amour, la tolérance et la justice. Biloko misato. À cette époque-là, na 2013, parce que na pesa kiyo na date ya mokolo mokonzi ayebisaki biso makambo wana. J'ai dit le 31 octobre 2013 na permanence à parti. Biloko oyo Etienne Tshisekedi atikelaki biso. Mais ce que tu n'es pas nyonso ba sala des autres bayebi angote parce que sont des parvenus bayeka kana 2018 ba mususu 2019 ba mususu 2020 bazotia kaka makelele. Mais au contraire ngane na mieux placé pour na revendiquer. Natangi kelasi, je suis universitaire. Nakoko senga pe mokonzi Félix tianga pe ata poste ministériel nazwa ou bien parmi ba mandataires nakoko. Mais pourquoi je ne suis pas pressé? Ngana za la famille te naza na bana te kaka bango nde baza na droit ko revendiquer nga bato nyonso bazo sala makele na kati ya parti na yebi bango nyonso et puis na ndenge naza koloba oyo bato nyonso bakolandanga na bilili nani ayebi nga te. C'est presque tout le monde. Et puis je lance les défis à quiconque na bato nyonso o baza kotia mobulu wana. Bapesa yo même ba historique oya parti ata moko ba yebi yango te. Statut ya parti ba yebi yango te. Même ba règlement d'ordre intérieur ya parti ba yebi yango te. Bazo lobela kaka l'IDPS. Parce que les lots ont accédé na pouvoir. Mais et sengo nga naza nango lelo toboti bana ebele
na kati ya parlement debout na formé ebele ozomona lelo nakangaka lisusu te mais nazosepela lelo parce que mosala oyo tosali pendant la clandestinité tina ndenge tozwi pouvoir awa namoni bana oyo toforme bakomi mpe kotelema baparlement debout bazoloba ezopesa nga esengo. C'est une fierté pour moi, mais en ce qui concerne motuna na olobi ke non bazorevendike mpona misala, oui bakozwa mutu nyonso akose retrouver. C'est toujours remarqué que même chômeur bafutaka bango, mais pourquoi pas dans notre pays toza na ba richesse nyonso, pourquoi pas bafuta bato. Nasengi na ba membre nyonso ya parti bazala kimia parce que nga naza pe na souci na bango eza te ke non lolenge toza ko revendiquer te biso nde bafutaka biso à la fin du mois ndenge nazo travailler na secrétaire général chaque fin du mois il me paye. Non, nga jusque là naza ko travailler bénévolement ndenge tozalaki na opposition parce que nga politique on naza ko sala naza ko se rappeler na maloba ya fait Etienne Tshisekedi président ayebisa biso eloko moko na photo na lakisaki yo na 2005 aloba na biso eloko moko: la politique c'était un postulat au service du peuple. Elingi koloba nini ezate que parce que actuellement bato ebele baokota na politique pour basenrichir, basomba mituka, basomba mapango. Mais moi de mon côté NON, je ne fais pas la politique pour s'enrichir. So ba eliongo ozwate te question kozwa na sasa mabe, je ne peux pas prendre muke o bako bando futanga et ko permettre nga les débuts du mois na kozala malamu. Naza politicien te ke lelo na osala politique pour na somba na tambola ba mituka chèque idée wana ezala na mutu nanga te. Et puis je l'ai dit, même un jour na accéder na pouvoir ndeko Neftali rappeler nga mutu no naza koloba. Nako rappeler en tout cas vraiment merci beaucoup papa Pierre Loabeya ba militant boyoki bovanda kimia misale ezali toza juste na une année et demie ya pamba au président depuis azu pouvoir na donc botika na ba mobulu wana bosala bozo ki ça vraiment parti soni makasi na ninga osakana te. Alors papa Pierre, boni coalition Cash na FCC. Coalition Cash et FCC soko yebite ndeko Neftali eza constitutionnel. Na moment nini bokoki kosala coalition l'IDPS parti na biso o ba créaki na 13 parlementaires tobimisaki ba député belete tozaki tobimi minoritaire. Il fallait to se coaliser, to sa coalition na bandeko na biso ya FCC pour tous aller peu fort nde loko to salaki. C'est constitutionnel. Mais donc pour na yo coalition na Cash eza mabete Cash et FCC coalition elingi koloba nini, c'est-à-dire boza ko émettre sur la même longueur d'onde, même idée. Mais bandeko na biso ya FCC bango baza na ba agenda caché na bango. Mais nga na ko décider te, c'est le président son excellence Félix Antoine Tshisekedi yende akoki ko boma yango. Nga na koki kozwa les décider parce que nayebi ke coalition to salaki yango eloko moko esalamaki. C'est une exception. On ne s'attendait pas. Parce que bandeko na biso FCC ba monisi biso pasi na mboka oyo. Ndenge tolobaka ete votre ennemi d'hier akoki kokoma lelo votre ami. Bato ebele na yebi baza ko sepela te na coalition yango. Mais mokonzi tango asalaki yango ayebaki lolenge nini tolinga to travailler.
C'est la raison pour laquelle coalition FCC cache et ça qu'on résister. Mais nous avons insisté sur les plans juridiques. C'est constitutionnel. Coalition est prévu. Mais bande comme sous ya bande ko ya UDPS apparemment balinga format coalition oté ba lobara format pone loko ngo. Ezala poni. Pona kara bata FCC banyokolaka Congo nde tolobaka oui banyokolaka Congo yango wana bino bolinga raté mais président yemoko asadera na kati ya coalition mais alors bino na bato boza na sima président bolinga ka union na tepone. Merci beaucoup ndeko Neftali pona mutuna nao. Na ko répéter lisusu. Po bandeko na biso ba comprendre. Toke maponami biso l'IDPS tobimisi ma député belete même ceux qui tosangisi tozi oya parti na biso IDPS na oya INC na ba allié mususu tokokisaki te. Maintenant qu'est-ce qu'il faut parce que toza ko sala nde politique de toyaki ko sala lisanga wana po mboka ekende liboso. Mais bandeko na biso oya FCC bango nde baza na ba agenda caché yango zo remarquer bandeko na biso ebele baza kolinga coalition yango te baza kolinga yango te, c'est ça. Alors d'après yo papa Pierre pona yo oza sûr que coalition na ko aboutir quelque chose y a bien dans l'avenir? L'avenir nous donnera raison liboso esika tozako ken. Pour répondre à la question na ngati. Non, répondre à la question na ngati. Coalition cache et FCC et quoi aboutir quelque chose dans l'avenir. Na uti koloba, je ne peux pas prendre une décision. Naza politique, naza politicien. Ozana kati, oui, ozana kati. Oyebi le pourquoi, oyebi obosala na kati. Naza neti bana o mususu oyo malobaka n'importe quoi na ba YouTube. Je suis un responsable tout au long ya locution nanga na fingite na lobi mabe ya mutu te mais nazo sala nde politique. Na yango je ne peux pas décider là-dessus. Na uti oyebi sote c'est constitutionnel la coalition. Na ko pesa te par sentiment o likambo eza koyelanga sans que la hiérarchie na yebi ete bato ebele baza koboya yango moninga pe na position o makambo lolenge eza kokende yango na yebisi yo total avenir ndenge toza kokende esika tokokoma na coalition. Merci beaucoup tozela avenir epesa biso raison. Alors papa Pierre toyebi bato bazala pe na kati ya UDPS mais lelo histoire na bango ebunga kaka boye tel que monsieur Bruno Chibala et monsieur Sami Badibanga bakenda api po toyoka so ata lisolo na bango na kati ya UDPS. Merci beaucoup pour na motuna nao bandeko na biso mibale o wuti ko citer Bruno Chibala fi premier ministre, Sami Badibanga fi premier ministre. Oyebi ba deboshaki bango na kati ya UDPS. Mais na kati na bibeko na biso ya parti na statut ya parti l'adhésion est libre, sorti pe eza libre. Baza ko émerger na lolenge na bango. Parce que soko tali malamu depuis création ya UDPS mokolo ya lundi le 15 février 1982 bazalaki zomi na misato. Mais parmi bango zomi na misato kaka moko nde atikalaki constant, la personne d'Étienne Tshisekedi Mulumba, que son âme repose en paix. Yenda atikalaki constant jusqu'à la fin. Na yango par rapport ya statut na biso dans son article 4, il y a adhésion et libre, sortie et libre. Basali déjà parcours na bango. Na kozonga sima moke maman Neftali.
pour nalakisa yo lolenge l'IDPS ezali. Depuis 1995, tozalaki na secrétaire général ya liboso Dr Mpongo. Asala ta na ye de 95 à 2003. Tango ye pe alongwe Rémi Massamba ye comme secrétaire général. Asali pe parcours d'ailleurs de 2003 à 2007. Asilisi mosala ya ye. Tango ye pe alongwe Alexis Mutanda asali pe parcours na ye de 2009 à 2011. Tango Alexis Mutanda alongwe Jacques Men Chabani aye asali pe parcours na ye de 2011 à 2012. Tango alongwe Mavungu pe aye asali parcours na ye de 2012 à 2016. Tango Mavungu alongwe Jean-Marc Kabundu pe aye asali parcours na ye de 2016 ti 2019. Tango asali pe parcours na ye toza sikoyo na le 7e secrétaire général, c'est la personne d'Augustin Kabouye. Yende lelo aza comme 7e puissance. Il y a IDPS à ce moment nous parlons. Naliko la gisonine, c'est-à-dire na kati IDPS mutu na mutu asalaka époque na ye. Yango bato mibale uti ko sitenga, basali pe parcours na bango, basi bakenda. Ils ne sont pas les nôtres. Baké ko sala déjà makambo ya bango. Ok, merci beaucoup en tout cas, merci Papa Pierre. Ndenge oza ko ndimbola nde baloba na lingala ba catholique baloba ka ndimbola, donc oza ko éclaircir disons. Alors toza na actualité moko ekangi monde entier au biso toyebi coronavirus. Coronavirus eye na Kinshasa. Disons na Congo, particulièrement na Kinshasa nde eza osala ba pagaille nango. Bato belé bazo kufa, bato belé pe bazo bika et misusu pe baza toujours en quarantaine. Likambo ya coronavirus ndenge ozo monela ngo, ndenge ozo kela ngo na kati ya mboka na biso d'après yo ozo ndeni. C'est une maladie qui existe. Eza lokutate, eza maladie oyo eza ko exister. Ezo salanga pasi. Pona bande kona biso mususu. O tina moya lelo baza ko ignorer ko lobete eza biloko ya lokuta gouvernement zo lukambongo. Ça m'étonnerait parce que maladie wana au niveau ya poto et bandaki na Asie, précisément na Chine, et bomi batu. Et longwe Asie et que Europe, ba Italien bazalaki ba teti, lolenge moko na ba Kinois. Lelo bangonde bazo battre record au niveau ya monde. Ba kufi combien? Et que Espagne, Trump amekaki kotia teti. Tetites. Tala lelo na New York. Ville est comme déserte. Okomona moto na balabala te. Ebomi bato ebele. Yango na kosenga na bandeko na ngai awo. Ba Congolais, les Kinois en particulier, les Congolais en général. Coronavirus ou bien Covid-19, c'est une maladie qui existe. Ce n'est pas une utopie. Et Sengelete Tomi Lengela, yango remarqué na ministère de la santé bazui ba précaution. Tango oza kotambola et Sengeli ozala soit na désinfectant na yo. À chaque fois, il faut que sokola maboko na désinfectant parce que maladie wana. Et puis Esengeli kozala na distance il y a 1 mètre.
yango remarqué dans tout cela gouvernement bazui ba mesure mokolo ya le 18 mars 2020 mwana mboka son excellence Etienne Tshisekedi azwaki mokano ya ko suspendre ba activité nyonso ba église ezate bana baza ko kende kelasi te façon auto vande ko vanda na bis ba changer ba bar bato oyo ya matanga omoni a suspendre makambo nyonso pendant 4 semaines pour na kolakisa ete maladie ezali. Merci beaucoup, merci vraiment. Parce que vous êtes toujours ébélé, puis vous allez toujours ébélé pour na kolanda biso kleboa ilanda mara partout. Ah, to krechaka mutute, to finga kapé mutute donc to lobaka o esengeli to loba pona mutu nyonso azwa par na ye. En tout cas, une fois de plus, Papa Pierre, merci ndenge wa accepta ki invitation na ngai vraiment. Et non c'est on a bien toujours vous allez toujours branché na Kleboa original et moko les grands prêtres César Ngad Tondo c'est la car ndenge za la actualité eza vraiment ebelé donc na tiki bino to monani mbala sima na bosanité so na lobby komboneta aussi les cas muta benzi biso bilili kitoko boye keli kia la zola donc il est vraiment na caméra ba yokanaka donc nande mo mkete donc botika malamu ngala bino toza toujours vous allez toujours connecté vous allez toujours en ligne pour na vous aura des émissions ya kitoko boye. Bye. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.